Des salutations à vous tous qui nous suivez de partout. Et bien voilà, nous sommes ici à Kinshasa. On est venu assister à une très grande réunion stratégique des combattants. Il y a solo, bande Konabiso, en France, Belgique, États-Unis, Afrique du Sud, partout. Nous sommes là pour vous. On a combattu des concerts avec vous et Tisikoyo, toujours continuer ma solo Nabiso pour que Bino Nabiso et Longo tous à la malamu et toi aider chef de l'État na succès ya mandat nae. Mais il y a quelque chose oyo eza ko tenir te eza au juste nini bandeko général Ngando abenga kingai alingi aya soutenir chef de l'État ba combattre ba benga ba soutenir chef de l'État oui ba dossier na bino ekomi mais il y a un esprit oyo ezala ki na tangu ya kala esprit wana eza peso tangu ya lelo alors esprit wana ezoka est bloqué. Moi lumière dans ma camboué pas trop de commentaires nana ba grand combattant oyo ba outi kozana réunion ba kosala ba déclaration ba pesa ba point de vue na bango à ma droite grand Sankara ya Londres et Angleterre azana biso bonjour. Oui bonjour ça arrive. Point de vue na yo impression na yo na réunion bosala. Oui impression ezala ki nano vraiment ezala très bonne ezala ki ka ko évaluer moi ba travaux oyo chef de l'État à Salaki pendant 100 jours, tout discuter sur Yango parce que mon toza toye ko soutenir vision un chef de l'État, toza bras croisés, ngana toza sur le terrain, toza ça là bas filmage pour na kolakisa na diaspora, ba combattant que non le chef de l'État a bandi Moussala, oh le changement et bandi ko se faire sentir dans la population, dans le public, ba bandi ko mona que non, il y a des choses où ils qui bosoter le la ba foule où ils qui pas kimbuta, ba si ba longoli ba foule na Kinshasa, ba foule les sous-sauter, ba balabala et bandi ko salama bazo bon c'est ba balabala et puis ba bandi ko sala ba bala sika donc on les ali évaluation tout ça là qui pour que toi ba Kolakisana, même le chef de l'État apport na biso ba combattant ndenge toye ko soutenir vision nae et de deux ezakaka ko lancer quand même à peine na ba compatriotes na biso ba combattants de partout que non nous sommes là tout ça pour représenter bino valablement et donc oyo ezako sala moi koko sera lokola sans rival to ko ba que non ba doléance oya bisona ba biloko otozo sala c'est comme si ils a bloqué quelque part na bureau ya président et yango ezo sala biso ma ba frustration pour savoir qu'est-ce qui ne va pas mais d'ici là je suis sûr que non tokoye ba eloko ni nezo leka pour que makamba ba combattant ils ala bloquer donc muke nazala ki kozana ngo yango wana. Nous passons les micros et pas Henri Moké, un grand combattant vraiment na place Schengen et monde entier peut yebi aza plus résident en Belgique les autres années na Kinshasa vraiment réaction des années et puis perception vraiment compte rendu à réunion. Vraiment en tout cas merci beaucoup combattant mon est na Kati Afrique du Sud. Nandeko Sankara, bon, tozali au Monio en tant que journaliste au Bendi, au Bendi biso pembeni po topé sa déclaration boy kopé sa batutu. Bandeko bamonaki moi réunion au Tosalaki il y a un mois et demi, tozaki na bandeko Sami Boyo tolobaki réunion, tokutana na bandeko Sankara, tosali ba réunion ebele par rapport à ba doléance ebele. Nous moni tozozo ba message ebele na ba Facebook na ba téléphone WhatsApp comme si biso ndenge tokoti tokomi na mboko tobosani bandeko to tobondi na bango libanda parce que ba doléance makambo balobaki toloba na chef de l'État c'est comme si biso tozo lobate c'est comme si ezokoma na cabinet na été. Je pense que ezali faute na bisoté ba réunion esalamaki ba cahier de charge esalamaki ba biloko to esalamaki bon mokonzi aza mokonzi boye ba kezana ba service ya protocole ezali cabinet ezali soki to constater que ba dossier wana ezali bloqué quelque part soit mokonzi apesa qui déjà ordre parce que président Félix Tshisekedi binomoko boyebi azali mokonzi moko ya malamu mutu abatuye azaka na problème te soki ke entourage va bloquer dossier, ce n'est pas notre problème. Beaucoup qui condamné bisoté pour dire que tous les salariés, tout ça. Donc, de sentir qu'il y a un blocage, donc de profiter d'un micro pour dénoncer ça.
Congo eza monene eza na vision toza na vision pona kobongisa mboka oyo bato oyo babundaki libanda o batindi ba idée na bango pona mboka na niveau tout sécuritaire niveau économique makambo tout biso to préparaki ba dossier o to salaki bomonaki ba réunion to salaki. S'il y a blocage, je pense que ce n'est pas de notre faute. Ce qui niveau ya protocole bazo lelo lobby bako résoudre makambwana, ce n'est pas de notre faute. Yango ndeko sans rival azwa qui peut ba même rapport ba Sami ba grand Sankara ba tutu ngai nazwa qui ba même rapport. Donc réunion et ça la maboka ni sate que non comme on est là tozo salaka makambo pona biso moko. Donc to komisaki ba message to lukaki to kota ndenge bandeko tout na réunion à lelo balobi non il faut audience moko et ça la maye pas mokonzi mais ba mokonzi azwaka téléphone te za ba protocole ce qui bango jusqu'à présent na dossier où il faut to mema e ba combattant protocole ou bien ba service ce qui za cabinet ils ont bloqué, ce n'est pas de notre faute. Toujours profiter pour nous dénoncer ba pratique wana. Je crois bien que Moussa les Salamanamboka, programme il y a 100 jours les Okende, Banzele les Salama, Makambo Salama, nous voulons vraiment que tout le monde a fruit. Il y a Bitumba ou Tobunda qui libanda pour la alternance et Salamanamboko, pour la Makambutu et Salamanamboko. Donc, d'où Tolingi, Makambutu et que na droiture. Bandeko bazana États-Unis Nassir Kalate bozo mon chef de l'État botinda qui message. Je pense que par rapport à Lelo beaucoup pesa moi message kuna de façon que Makambutu cahier de charge Makambutu ya ba combattant et comme la président et ça l'a traité vite na cabinet ya chef de l'État Toyebi bato basakuna na cabinet ba koka kozwa dossier na ba traiter ngo au lieu que biso tous ala vraiment déranger à tout moment tolini makambo wana et c'est là. Merci beaucoup. Vraiment merci beaucoup. Nous du côté de Patrick Lokebe. Nous allons aussi recevoir un grand nom ici. En tout cas, pas trop de commentaires. Il est avec nous. On a un réel plaisir aussi de le recevoir. Patrick Lokebe, réaction de oui, merci sans rival, merci vraiment à Moussala, na réunion vraiment du succès parce que tout le monde est congolais maturité zali et comme on a président Rimouke, comme on a grand Sankara ndenge bazolobi la pour congolais slogan moi bima que non congolais ta la intérêt mais on a vu que non les congolais toujours maturité tout comme kolobi là que demande le peuple, que demande la diaspora. Donc on est là vraiment réuni du succès, maramio surtout l'équipe très bien. Mais loko to sali constant que ba demande tozo sala ba makambo tozo sala parce que biso toza sur le terrain to yebi ba réalité nyo tozo leka et ba doléance ya bato libanda o biso tozo koti sango na kati ya cabinet ya président mais blocage morezana tozo mona keza blocage moreza wana yango tozo dénoncer blocage wana etika vraiment tozo mona c'est comme si mentalité ya bato ya kala ba série ya ba Mobutu et comme kozonga na tant il y a président Félix Tshisekedi Antoine. Donc, Aza vraiment, comme on a président Yemoko Betozala qui n'a ouvert, Aza homme du terrain, Aza moutou ya terrain, Aza a besoin de Yamba Batunyo Sotumbe, et ça c'est comme si moi système moko besoin d'ingé salama, mais système en auto comme ça on prématuré pour éco salamate parce que tous en a besoin de soutenir président, n'a pas œuvre n'a pas idée comme on a 100 jours, programme a 100 jours d'ingé salama vraiment le président a déterminé que Congo changement quota. Donc on est vraiment ensemble. To bino batuboza libanda bande kona biso tout Afrique d'ici surtout biso tozo représenter bino awa makambezo kende dans les bons. On est vraiment dans les bons. Ingeta. Voilà, comme vous l'avez remarqué, nous recevons aussi un poids lourd, l'honorable Daniel Mwana Teba. Il est avec nous. Bonjour honorable. Bonjour sans rival. Ah oui, toujours dans l'optique de connaître le blocage qu'il y a dans les circuits du président parce que surtout la diaspora s'est plaint. La diaspora combattante s'est plaint. Pourquoi? Parce que le dossier monsieur Zokomate, comme si c'est un moutoumoko na circuit à président, a travaillé contre le président. Mais au plus sa image à cause de la président. Comment vous trouvez ça? Bon, sans rival, on a le toujours, on a la
pour rassurer bande konyoso et puis ko quitte sa tension pour moni ba makambo e bandara boena e binenge sukaka ce qui interface ezalité il y a ko rassurer mutunyoso bato bazomona lokola en fait ils se sentent abandonnés, c'est ça le vrai problème. Donc abandon c'est vrai que le président doit y remédier, mais qu'on déclarer d'emblée que ezana mutu oyo azako bloqué on dirait et ko tinana nous premièrement baye ba mutango nani une fois que tokomi ko luka mutango nani et qu'on même biso kaka na polémique parce que mutu ana so te comprendre que yenda zo salango soki azali asayebani bon soki asayebani soki kaka ne olobi asayebani soki sko bokne asayebani soki ne fezanine il faut bana ko attaquer. On a reconnu peut-être na président de la République pour président de la République. Autres obéta masolo mutu azo bloqué ba dossier, était à président à IDPST. Azo bloqué ba dossier na bureau, il y a ton entourage. Bonjour. Dans l'entourage, il y a président, il y a Jean-Pierre Bemba. Président ya Fayulu, président à Katumbi, bazo bloqué ba dossier na bureau na Matungulu, président ya Bokechu premier, Wayambo, président na ye, président ya Batunyoso na ba comment Bokechu lobi ya finga, pas ma casse na finga. Te ngai chuke ebit, ngana benga re Wayambo te, na benga re Bokechu te, na benga re chuke. Ayebi quand même que babiso n'est pas cette opportunité pour bêta na ba atmosphère sérieux dans la famille présidentielle. Ayebi Chouké c'est quelqu'un que je connais depuis Kin. Là-bas nous avons quand même contribué pour se décider comme à place Ezali. Donc sur le leur au fin ngai na rokamango. Ba ko fin ngana ezande batu batike la reta. Ou bien ba poussara ou bien batike la reta. Parce que ba komisa ko fin normal. Sur les cas au finga, yo, minou, allez, vous partagez ça sur le net, vous répondez à Zate. Yemoko, toujours rendre mauvais service. Pour Boké, tu premier a commis convaincu que Kofinga a des normes. Or, c'est anormal. Motoko langai na kolobanae, Chouké, président na yo, Félix Antoine Tshisekedi, Chilombo, Benga Moko Chiyoyo, président na yo, sorry Chilolo. Président na ye. Sur la finga, bon, ça va. Ma finga est arrêtée pour les gars, pour finga ba bêtise. N'engana, ponga na ko finga on argument. Il y a seulement vraiment deuxième chapitre que je suis terminé juste moins de 2 minutes, mais pour lever l'encre un peu dans le premier chapitre, Ndekomoko azali wana azuyo kaba kombo nyonso akoko tika na ye yango mais kombo ya mutu ba bengi combattant. Yeka biku rouge wa aliki ko signete nga sans riva na banga na ngate mais président na ngai Félix Tshisekedi Chilombo que je salue en passant et quand il s'agit à ko yindi sana yindi sara na ngai ceux qui ont continué non c'est la cas sortir gouvernement ceux qui ko continuer ba na otanga comme on peut na yindi ça ba bengi nga na ba combattant nyoso ya monde entier papa donc il y a deuxième chapitre pour le chapitre à Toklorango